Nous sommes au Congo, il y a solo Natango Bisoto Beta Kambela, bande que bele ba mona qu'on dirait tout ça comme seki. Bon continuez ka. Tout ça qu'on supplie bino, allez-y, continuez. Cherchez l'argent auprès de Touti. C'est bon, c'est très bien, allez-y. Mais demain, nous allons nous poser des questions. C'était quoi la complicité de votre papa, de votre oncle, celui qui a acheté tant de parcelles, tant de villas. Ben de comment nous sommes au Congo, il y a un grand complot qui se passe au Nord Kivu. Et la complicité vient de la tête de l'État. La tête, il y a pays, dans le Congo, c'est là où ça pose un grand problème. Alors, les problèmes qui se posent là-bas, ils la manipulation. Il y a ce général qu'on appelle Chiwewe. Chiwewe et l'autre là, Chico. Ce gars que vous voyez là, général Chico, Oyo Azali, si les autres parlent qu'Azali Makango, il y a Denise Nyankero. Alors, Denise Nyankero, moto atindaye nakati ya front. Pour être asala, Mosala Oyo Yabatuti. Alors, Mosala Batuti, Bazako Sala, Bandekoto, Landanan Audio Oyo et Bongo. Biso tozamu apie, awa biso nyonso, tobimi na rwende etombe sikoyo na 16h. Baboyeli biso manduki, biso bazalendo, baboyela biso manduki, baboyela biso minisio. Tozalaki koganga na ndenge de faso ya biso ya bokoko, tolembi. Nde tozangi soki tosala nini sikoyo biso nyonso tokomi na Kanyabayonga nga na zoloba na yoyo na 16h 17h déjà 14 toza na Kanyabayonga bamilitaire nyonso ata moto moko aza te bakonzi nyonso oyo bamolobaka ezali bato ya militaire bango basalaka commandement 000 ata moto moko tokoka koloba azali aza te kombo na bango nazopesa yo ba oyo basalaka na axe ya kobima Rwindi kokoma deja na bikuku axe Rwindi bikuku ezali groupe ezali chefferie ya Bwito nde batu wana na groupement Motanda nde basalaka kaka kuna bakombo na bango nazopesa yo angoyo mutu ya yambo ezali General Chico bango bateki mboka wa mibale ezali kaka Pecos ateki mboka komanda axe de Rwindi wa misatu ezali kaka Chivicha Bene komanda regiment ya minei ezali komanda regiment lisusu ya Kibirizi tewa bengaka nano bakulu batu wana bosala makasi na ndenge na zolo baboye antuka totika kokoma Butembo na territoire ya Lubero pona kozonga tokozonga ka jiska u ata tokokoma kuna na Kinshasa pona kozonga wana botindela biso manduki na minisio mobimisa me batu oyo biso nyonso biso ndenge tozali na teriawa tokomi bunda bitumba wana ekosila tozali biso ba general misatu awa ngana azali general Mwame na general Mayani azali general Kase azali na biso tokosala maso tobimisa munguna na bamboka nyonso oyo ekwei lelo antuka likambo wana na mebisio nazwa repose sikoyo lobi toyeba tokola mukana mikano ya kosala nini. Voilà. Mes chers amis, vous venez de suivre attentivement ces messages-là et vous tenez en front. Alors, message Oyo ezali en direct à front. Oyo, donc au monde, la complicité ou la trahison, il y a tête, il y a commandement, il y a FARDC. Cette histoire, il y a trahison, la tête, il y a FARDC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Alors, Babylon, comme nous sommes les Kanakati na front, na kanesi soldats nyonso Oyo a FARDC, autochtone. Oyo azana kata FARDC ayebi que c'est le commandement.
et les commandements oyo moto ezali ko bebisa makambo nyonso. Donc commandement ezali complice. Il y a cette situation de balkanisation du Congo. Alors bazako bomisa ba soda. Et alors nous posons des questions et ya koyeba. Est-ce que l'air biso toza koyeba makambo yo nyonso que complicité ezali makasi na kati ya FARDC oyo ba tutu ba infiltra biso? Est-ce que ba soldat mampinga na biso, est-ce que vous êtes au courant ou pas? Comment on vous manipule comme ça comme des chiens? Vous des hommes oyo vous censez savoir que la situation oyo bino boza koleka wana et que vous êtes victime na bino na bana na bino et vous acceptez des ordres mal donnés. Jusqu'où allons-nous? Jusqu'où tozako kende na bino wapi bino ba soldat ya FARDC oyo bozako penser que oui situation ko changer parce qu'on vous promet, parce qu'on vous dit on va vous envoyer les renforts. Mais est-ce que vous, depuis combien de temps on vous dit que ne cherchez pas, il y a qu'à comprendre l'ennemi c'est qui? L'ennemi est bien connu, l'ennemi sont de tous les occidentaux. Mais comment ces ennemis autok bele ba tout na occidentaux bazali ko manipuler bino lokola ba bana mike lokola ba chien et ba bomisi boni na kati na bino borisone et alors bino moko boyeba wapi toza ko kende. Voilà Chiko bo mona kiye ba tinde ke to bino ke Chiko akokota na front, ce n'est pas pour na ko libérer Congo mais akokota pour été à aider et loko ba tout baza ko sala et continuer le bosso pour na balkanisation en Congo baza ibele wana kati na front. Alors c'est à vous de comprendre. Allez, Matondo Ingeta Ibobo Ibo.